Attention. Miracle. Miracle et Boukani. Attention là où vous êtes là. Attention. Donc déjà vous pouvez assister à un spectacle là à Banini donc. okomisinga te igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya. Oh chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la coiffe icoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha-cha. Et moi state, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est Pela. Kebananda kuna ya États-Unis, ya Europe, et comme à lokola, Pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala, satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. +1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na +243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments,
maison bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga yango na D4 construction. Ata ozangi terrain, ata oza na projet ya kosomba ya kobongisa mpo ya koluka ndako, D4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi mpe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya D4 construction. Contactez biso sans serveur na D4 construction. Toza na ba architecte na ba ingénieur o bazali très qualifié koleka mpona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. D4 Construction vous propose aussi ba service lokola luminosité ya ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Ata mutuka na yo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété, car D4 Construction eza offrir ba prix moko très abordable opoki ko négocier yango futaka ndambo oyo esengo te. D4 Construction mwana Congo mboke bongi yaka. D4 Construction ayekopesa yo opportunité ya kobongisa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. D4 Construction pambolama. igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Venez. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté.
Direction. Matenge. Oh, awa zelo za makasi. C'était place où ils ont bouché de façon élecate. Et comme c'était kalaté et kobukana. Papa on se gozanawa et kozo raison moko ya munene. Ya mwa tozo senge bourgmestre ya ville ou bien ya Barumbu a s'intéresser à kutana na polo pangwana alongo na babiloko na yiwana a cheli kolo ya canal. Ya ba Congo bandai kotonda boye te lelo batu noko se komo tonda boye ezali bapango bateki bandamu ba veni
na kati ya bichakuchaku batie badale na bango minene likolo bakangi terrasse ane terrasse ya leta makanga yango te bango bakangi baterrasse mai moyen lekeza te bato bakomi kozinga awa inondation ekomi osalema ya kosakana te yango toleli babugrumese alobela biso likambo oyo balongola biso badale oyo nzela etikala polele mai eleka malamu oyo nazalaki olobanga yango wana Kanala bobele totala. Kamera. Parce que tant que pont est en assez, c'est que quand la salité, et on se communique mal, les autres zones ne va pas. On va voûte à miner la salle. Il va voûter, il faut ça dans l'Italie. On ne faut pas mettre ça dans l'Italie. L'Italie est maxi en boye, na bralima. C'est pas ça là où on miner. On est désolé quand on dit mais qualité au caramelisateur. Parce que t'as l'esco auto et maïs ok. L'esco Italie est en assez. Et l'eau moyen bouquet. Mon avantage là. Nous les autres, quel que soit quantité de maïs, mais ah ouais désolé. On a nini, il y a nini les aminés. Bongo te Willy, bongo te toka, ma jolie na lalie. Ah Willy, toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pour na kotala babiloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur et CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres mabonotang. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.